Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonsoir la grande famille. Bah bonjour, bah bonsoir, Nabino Nyonso. Et si quelqu'un mène bino partout dans le monde. Bah bon week-end, bah bonne soirée, Nabino Nyonso. Bonsoir, meilleur V. Bah bonne année, Nabino Nyonso. Voilà quoi, la grande famille, beaucoup de nous solo là, beaucoup de solo là. Et ça, oui, quoi. Week-end. Voilà. Biso non story, je crois, bon mon titre Nabiso, bon mon IP photo et miniature. Nabiso, la grande famille, je crois, na belle vie télévision, tout ça, na film, Nabiso, tout ça là. Na titre, il y a La Boniche. Je crois, 9e épisode. Tout simbi, mais tout biso nyonso. Regret. Il y a Oyo et Salinini. Oyo Komeli. Davina. Réalité. Et comme Moussousou. Na film na biso. Là, bon mon titre nanga, bon mon IP photo et miniature nanga. Avant na sala moi promotion mouké. On les a obligation. Les deux soirée. Biso stoyebi que no hier ezaki remise ya dot na mariage ya Sonia Evoluko oyaza artiste comédienne moko obiso stoyebi et avant dakana poto mariage coutumier na ye ou encore remise ya dot ezaki hier ou ezaki vendredi et nenge zalaka samedi jour suivant ezala soirée. Alors notre maman, notre Poutine de l'écriture Moussouni Bevikandi Moussouni voilà. Elle était aussi invitée. Yewana na feti, je crois bozo monae. Uniforme toujours moi na lemba, na moni moi na lemba toujours. Moi na lemba zanga raté hein. Moi na lemba zanga raté penza. Wana penza bodyguard ya mama. Voilà, Belvi Kandi la patrona. Écriture Moussouni. Alors, Aza accompagné na Mwana Lemba, Dini Mwana Lemba, tout le monde peut Dinana la douce. Tout le monde toujours, c'est la famille, la grande famille. Beaucoup dans tout solo là. Notre maman Abimi Kitoko Makasi, simple comme d'habitude. Et alors beaucoup de temps mais voilà c'est dit Nana, elle est là, Poutine de l'écrit toujours simple. Fière fière à cause na maman moko écriture Moussouni boko kagou bandeko. Vous savez eza passé libala ya Sonia et lobisi susu bato mususu na osa ela mona no polémique les loté c'est juste kaka avant goût ya koloba non. Poutine de l'écriture elle est présente dans la soirée na minute choyo baza na feti lobinde to sala moi polémique parce que na moni bandeko o bazui déjà Sonia na mobali na ba matisier miniature bazui pe ceux qui nani oyoyo ceux qui libanais ceux qui nani ya sila ou kaba mami ki wana polémique et bandi mais lobinde na koya pona lobilango vraiment bien parce que nous Congolais tous on a un problème très sérieux. Alors, avant de côté sous na mozindo ya lisolo na mimela kibino. Poutine de l'écriture, ta démarche. Hein? Missouni. Na okokapete. Na okokate. Po na ngena fanda kakime na fanda timande wabaki na observer te. Na kokia monte.
na observer yango te po nga mona yebela yango te ekomaka na mokono yo moko elombe oyebisanga po nga na kozala te na inspecteur na koyeba natala ki esali nini natala ba jet d'attrape ni po tovanda na yo awa titi koyo jet d'attrape ta moko te ngana jet ta moko te elamusa ta ngai na makanisi na ngai ya buzoba po na comprendre ke likambo ezoleka eza boye elombe problème nini na Nikita Nikita otuna nga bongo te otuna nga bongo te ndenge nga na otuna moko kolosomisa nga sous question te pesa nga mamo réponse problème nini na Nikita wapi oyo ka oyo ya bonne na biso ngai naza problème Nikita elombe ngai papa donc omanipule nga ntango omoni ke osi obimi na Nikita obengani na kati ya ndako mwana na boyi otindi nga esu zoba oyo ke etoile bengana mwana oyo ngai nabengani ye seke bokutana biso bandenge no bosoli biso bandenge na bino oyebi seke tikala nde siko aye siko baso papa alobi na tikala donc yo ndenge oza boye na age no na ndenge oza responsable lokola yo ndenge otelemi awo mwasi oyo omonaki okoki kozwanga lokola mbanda eza mwana eza eloko oyo eza eloko oyo Nikita! Obenga mama te. Kobenga nga mama te. Poso eba kinga sa mama na yo okoso mbali na te. Ali ya no pusa ba. Yo na papo ezali. Est-ce ngale tu uzalika? Tel que là. Dala, o moni bisko tilona na kupungwiso na mbata. Soki na tunyo lobi na nga te ale nde na tunyo tona tunyo boy répondre nga ma poso répondre te okomiye ba nga ko kato mi kemi kana tona kata sa pe na boîte yo libanda keba yo na papa ile mesa problème ni bande ko bomoni film na biso o totala ki lelo mama étoile place à Suki ami bengi mama zoba mwasi ya zoba film tozotala na la boniche bato ebele babengi mama BBC mama BBC mama BBC bandeko ada CD pona nini ada CD bandeko boyebi te ke non Linda ndenge akoti na kati ya ndako wana aza ye moko te aza na esprit aza donc asa sali bisala sala soki bozo yeba secret oyo nani Linda amemela nani ada Fanta oya memela nga na mona on dirait que non a travaillé déjà Fanta wana non et Sabino totaka suite ya film peut-être Poutine a fongola biso genini oyo Linda asalaki parce que awa ba bombi biso ba genio so oyo Linda salaki to monika mba moko effet mais na yebi que non Poutine akotika biso boete akolakisa biso tout ce que Linda asalaki. On est là, c'est juste raisonnement nangai ningi nazotala makambo yango parce que il faut toyeba qu'est-ce qu'il y a eu nani ada akeka ka bobimba boité ada aza déjà envoûté pareil quand ningi basala ki papa elombe bozolanda batu nyonso ada batu nyonso nakela ba commentaire je vous dis non batu nyonso baleli mama BBC ada CD pona nini mibali baza batute nga nazo répondre kaka batu na kimia nyonso na bibandeko bino bomona te ke non Linda déjà asali bisala sala ada amour azaki na wepa mwasi na ye po kaka sala babiloko na zo sala na minute avec Linda aza déjà envoûté bandeko soirée ya notre artiste comédienne Sonia to ebi pe déjà Sonia a joué déjà na Belle Vie Télévision ezaka film nini susu ba jouaka ezaka non ba jouaka ne bango nyonso pas Dinana je crois ba jouaka bango nyonso pas Dinana Poutine Ursule Pechanga Dinana la douce Sonia ba jouaka bango nyonso na film moko boy titre moko boy et pas Dinana la douce c'est-à-dire que non c'est la famille et ça ba biloko mususu obozalaka otali ata ba image mususu boy ti te dit non il faut que luka pe kimia Libala Sonia tomoni Ursule Pechanga tomoni déjà Ursule Pechanga za privé nae tomoni Dinana tomoni Poutine na biso azawana c'est-à-dire que non garder juste de bonnes relations c'est ce qui est important
nasepela komona nani mwana lemba ntango azalaka toujours pembeni ya nani ya Poutine nga nasepelaka nanga nga nasepelaka nanga ntango namona ya Jimmy ye wana mwana lemba toujours il n'est pas invité parce qu'elle a déjà un uniforme, non? Voilà. Notre maman, très propre, hein? Très, très propre. Missouni. Yangoyo, ya Missouni, Loboka Missouni, Tola Missouni, Suga Missouni, Mbuta Missouni, Litama Missouni, Kobosa Nate, Feshula Missouni, Yaya, Feshula Missouni, Tola Missouni, Belvi Kandi, la patrona, écriture à ma bébé, ya Missouni, Sarana. Bande oboso comprendre. Ce que soko tali siko et pas nani c'est qui Davina mais non. Bande ko totele mana prière. Mo condamner na bino adaté parce que c'est pas ada. Ils ont déjà envoûté mes esprits oyo et loko déjà au linda ça travailler. Bo condamner te parce que na moni na ba commentaire na moni ba vous êtes tous emportés. Donc, bon raisonner tate que non, Linda sali bisala sala. Tout d'un coup, moi ndekone a commis aveugle. Tout d'un coup, na eloko zo lekelanga Davina na ndenge a commis aveugle. Maele kaka ya kibomoto ezate ya koloba ke non. Ah, makambo ye linga ndenge ni juste kaka mutu aye boye na ndaku nanga botala makambo na komi nango et voilà. Ma sœur, c'est où Lili bolingwa Lili osokomi Lili asa bomi o misu. Oso komino aveugle ya bilobe le lobi ata ada. Yango yo ki aveugle non ko bilobe la nzambe nanga tolanda. Dans la maison. Chérie, je te jure que je suis n'est plus là. Je suis là. Elle travaillait quelque part ici, chérie. Chérie, j'ai peur. Ça va. Chérie, quelqu'un peut me faire du mal. Je suis là. Non, je te jure que... Non. Elle était quelque part ici, elle travaillait. D'accord. T'as mangé? Je sais pas où elle est partie. T'as mangé? Calme-toi. Non, j'ai pas mangé. Ma soeur. D'accord. Chérie, j'arrive pas. Viens dans la chambre comme ça, on va aller manger. Comment ça, je veux partir dans la chambre? Hein? Je suis là. Touche-moi ici. Touche-moi. Tu es où? Ah, le bon, il y a moi ici. Ramène-moi dans la chambre. Doucement. Ramène-moi, je prends pas. Bon, là, c'est Nini. Oh, tu parles beaucoup. Ramène-moi dans ma chambre. Comment ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Je te parle bien, chérie. Pourquoi tu es énervé? Je suis pas énervé. Tu sais quoi? Il y avait quelqu'un... Tu parles beaucoup. Il y avait personne. Mais je te jure. Où est ma soeur? Ma soeur est où? Tu sais de chercher les... Et qui avait le gros seulement. Quel est le... Trouve-moi. Oh. Ada? Je suis là. Ada? Tout droit. Ada, doucement! Ada, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, Ada! Ada, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci ou quoi? Ada, je suis cornée. Bandeko passe, hein? Les mondes de méchants, hein? Mokileza mabe, hein? Les mondes vraiment méchants, hein? Tozo ebate sikoyo. Linda na normal azana ndokite. Ah, liste abandoke komi kobima kuna nzambe na bon moi. Réseaux sociaux ya biso ba congolais, nous avons un problème sérieux. Hein? Wana kutu na yeli angote na koya lobby. Na koya lobby franchement. Réseaux sociaux oh, pardon, la communauté na biso nous avons un problème sérieux. Ce qu'on a dû comprendre était Linda azanani jusque là. Pour Davina, alukaka déjà maman nae, alukaka peleki nae. Ce que ya ebi pe kombo na kombo ya Lili, ce qu'on a nazo comprendre te, Poutine a bombeli biso nini liboso awa. Bino bo comprendre nango. Parce que na minute oyo nani Davina azana besoin muto a musala. Fort possible muto a musala oyo ada kolukale akolukela ye. Je crois que la Patricia nda ko se retrouver na ndaku wana.
Patricia ndako se retrouver neti boniche la boniche sous na kati ndako ya Ada. Mais bino batu boyinaka belle vie kaka na tika kaka ya kimute mama be. Parce que écriture auto tala tabalubi que nous écriture à misuni o tala ndenge putina ok na biso comprendre to lobi. Elle a comme inspiration mo ya ndenge nini parce que jusque là assez abombina no biso Lili eza nani? Est-ce que ça vraiment Linda ya solo? Ce que eza Linda it fine. Mais ndeko za déjà na kindoki. Peut-être maman nae nani Marie-Hélène a baby na soki Marie-Hélène nani mama Annie a baby sa Linda. Mama Annie a baby sa Linda parce que soki Linda Lili ndeye ndeko ngaye na suki. Po ye Davina ayebi ke non ndeko na eza Marie-Hélène, maman Marie-Hélène, nde maman na ye et Lili nde ndeko na ye. Siko ye linani Linda azana ignorance parce que famille et kabwana ayebi kuna mama azate ayebi bandeko ne c'est comme si que non Linda ayebi histoire à vie na ye te. Muto bomba eza ekoki ozala eza maman Annie. C'est-à-dire que non, maman Annie a rendre Linda mauvais service. Maman Annie nda bebisa Linda. Ce que Linda a sali ango a yebite que non eza propre sœur na ye. Linda a sali ango eza kaka que non mutu ya balabala. Na ndenge nga nazo raisonner. Na ndenge nga na raisonner parce que Linda ndenge za na ayebi histoire te pour elle ayebi que non maman na eza o eza maman Annie. Bozo comprendre si ko peut-être na suka na ngonde ko ya ko simba mutu je sais pas mais wana za dengenga na boule Linda a agir bon azo réagir bongo c'est parce que ya yebi na ye keno azala kana de côté ayebi maman ne maman nani maman Ani aza oh soki ndeko ne Davina ayebi na ite zaki nango cop aye ko kote la cop kaka bongo zo keza yaya na ye ya solo eza bongo te la grande famille ngande bongo na raisonner parce que maman Ani nde aza mutu moko oya ko samba. Maman Aninde a bebisa Linda. Linda ayebi histoire na yete. Davina de ayebi histoire ya vie. Mais Linda ayebi te. Yango azo réagir bongo sans pour autant ko ye baza na ignorance ayebi te. Tango ko yeba na suka a bebisi déjà yaya na ye ya makila. Bozo mona bota la Poutine. Écriture à misuni. On est zaka ngande na zo raisonner ndenge na moneli makambo. Parce que Linda yebi ne le côté. Davina nda yebi ke no famille kabwana boye mama za koto Lili za koto. Mais Linda yebi te ke no mama na azalaka mususu azalaka pe na yaya. Elle fait ça na ignorance a yebi na vérité te. Comme pour dire que non aza mwana oyo basi ba baby si azab donc c'est une fille o aza perdue totalement. Envoûtée par qui? Par maman Annie. Tango koya koyeba histoire ya koyeba pe ke no mama neza mama oyo ya neza boy a osimba mutu Poutine boyo katango to loba ke no to kufa to bunda bitumba moko o eza bitumba moko ke no eza na sens eza likambo écriture misuni awa lobi to ko solola la grande famille ngeka juste na flasher bino pona oyebisa bino ke no notre maman soirée na ye ake kolekisango na mariage ya mariage coutumier ya Sonia Evoloko o yaza collègue nae to moni pe na dinana et voilà bangwana tang bazokota vraiment moi j'aime ça hein nga linga aboye kozala ensemble mutomto sa ba couple nae mutomto zo mbongo ne na ngambu nae mais relation nde ya mutuya dinana la douce sala kama kambune na kop na ngambu na ye azokane pe choke na ye nani Poutine pe na ngambu na ye siko boko inana nini to mona kalikambo bo o ne to mona bo dinana nani to mona ngwe pa ba nigérien to mona ngwe pa ba artiste ya nigérien ya Nigeria soki bazoki ne fete bakinaka ebele baza esengo mutu moko bondre dia buluko ya kaka na molimo moko soki ya ndengeni pardon badi. La grande famille, beau aimer, beau partager, l'obine paysan a décortiqué film oyo. Linda aza ignorante. Na ki ignorante na quelque part tokyo benge pe innocente mais diable déjà ça nager.
Ngana moni déjà que non mutumabe c'est maman Annie parce que maman Annie avant na Linda za mwana na yete o ya bota. Bomoni. Alors c'est au moins ça la grande famille ba bonne soirée na bino nyonso tozala wana nazo zelaka bilili. Ya maman na biso notre poutine écriture musuni na soirée ya Sonia Evoloko. Elle est là, la jolie. La grande dame, Missouni. Voilà, je vous aime la grande famille. Beau aimer, beau partager, tous à toujours. On a focus dans Belleville Télévision. Film la biso et comme à niveau moko boye. Grave. Papa Tirbo pending a pesa kinga kanda ko kene ko yebisa moi si na likambo Hey. Ok, la grande famille c'est au moins ça, Papa Tirbo azaki mutu moko tetango papa Bokilo a confié likambo. Papa Bokilo a confié likambo. Yo bino ke sugo yebisa mwana na moi si no pe ayiko yebisa mama na ita siko mama etwa ningo tala kolela ami bengi moi si azoba. C'est malheureux c'est vraiment malheureux. Alors c'est au moins ça la grande famille, beau aimer, beau partager, je crois que mon maman Bisso abimi bien, abimi kitoko, simple, toujours jolie, belle dame. Et voilà, Missouni. Alors tokutani la grande famille, beau aimer, beau partager ma vidéo na Bisso bandeko, ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner et ça c'est toujours Bisso bien. Alors bisous là-bas, tokutani, bonne année, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.